Shalom, 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 shalom. L'iniquité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Comme la mission de l'Oyali, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais ça, on va les offrir. Alors, les lots, vous benagine belé, au tout sur la relation entre Patrice Ngoï Moussoko, où est son le roi de la forêt, na Sylvie Mambata. N'attendant la parole avant la côte la première partie. Nous avons dit Thessaloniciens 7 et Tobandi, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors, ce qui les retient, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Présence à Saint-Esprit 1. Ils ont empêché puissance à Satan et sale. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira sur le souffle de sa bouche et qu'il anéantira avec l'éclat de son avènement. Avènement Jésus-Christ, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Autre bien, enlèvement, le Seigneur vient pour récupérer son église. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et prodiges mensongers. Des signes et prodiges mensongers, c'est-à-dire que comme une époque, il y a tel des signes et prodiges mensongers. Même dans les paroles, à tout le monde qui Mutuboko avait matin Nicolas Mapata, Mutuboko avait Nicolas Nicolas Mal, Mutuboko avait bon de la Kufa, na Onyo Kango, Atachute, na Kobanga te, et Komisanga te, pour la yebi parole en Zambé. N'a dit que ton commune a tant de Satan Zoya, t'as eu pour accepter même dans élu. Bato bazali na plan Nzambe, bato bazali na plan osalela Nzambe, bato bazali na plan okoba bana Nzambe. Bango wana lelo Satan a séduit bango likoba miracle. Yango mosali na Nzambe solo akumisaka miracle te. Bokoloba contre miracle, na contre miracle te, nazali mwana to élève to étudiant ya école de ministère ya armée de l'Éternel 6e promotion. Tokenana général Sonina Matadi. Nazoswa baba mongita témoin azana Canada yenda na caméra. Le général Sony assisi côté ya atindiki biso soto ba bondo ya pona batu. 4 aveugles né na la bondo ya pona babika na mataki. Izana la caméra ya baba mongita. Na ministère na ngana sina bondela noko na ngai agara hôpital na 7e Gracien. C'est mon oncle. Alors nazali kuna na koko na ngai songo la mbe personnel ngam na do car malade là nazali kuna ba bengana na hôpital pona nini po ba malade nazali bika mwana moko kufaki na section ki na bondo la pona sekwe nzoka batu wana bazala ba formation ba ina la prière te place ba na hôpital présence na ngai ezali ko sala ke noko na utana communauté noko na ngai cousin papa mama nga abengana na hôpital. Aïsangano, yosa pasteur, en tout cas, zonga nandaku, talakoya motala kokoti. Alléluia. Donc, mystère et iniquité zoko agir, et à la Bible Zonoba, et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, bateau nyo se volanda ngemu, bateau nyo se volanda Zion. Bateau nous pour la église à mission, la gloire, l'église nous surtout, pour la dalle, pour la Walesa Kamundi, pour la Pascal Moutou, pour la Maman Langi, pour la Pascal Moukouna. Parce que, celui qui a foutu, qui examina, Batam Murukoki, Logo Moutou, Batam Sali Nzambe, Nzambe avec Marango, Batem. Mais Pascal Moukouna, Walesa nani kisa mama Olangi Micheline Shabani bazali banganga na bankosi banganga bantoka banganga bayina kinganga na kategizi eza diferent na mutu apengwe na batolo bazana ba Satan badale wana bazana sataniste bible ezopekisa mutu asolana ba démon kola pesi so pouvoir ya kobena ba démon yoko okote na conversation na monde éternel te na bena méconnaissance science ya kosolana bato bakufa Saoul asala yango bavegetali na Bible. Alors lelo osokomi paster azosolana bademo yo oti wapi beba lobi yeba
eza déjà kaza na bonzambe te. Alors balobi esprit ya satana eye déjà na kati église eza biloko mibale ezofrena yango, présence ya Saint-Esprit na présence ya bachrétien. Alors Patrice bautaka moko akota vendre baya mokolo moko na wera somme bakitaka na Pascal na camion ya fufu eyaki na bataba lokola Patrice azalaki handicapé wera mutu aya na liputa bongi liputa oyo kifundi do batia bilamba bakomi na bandali baoki noluke pa ndoko na bango. O Patrice na village comme bato nyonso to babotama na ebosono baabata misala mabe bainitia ye lokola mokonzi ntango oyo alobaka le roi de la forêt mokonzi ya banyama aza ma mokonzi ya bokoko vraimen ndenge eza wana eza ndenge moko ye oyo na papa wemba na Patrice. Alors lelo ye na Kinshasa wera aye kokutana na mampata oyo azali mwana Sacramento batutu ya kote ya nini ya kitambo bayebi ye azalaka na kisi makasi mpe bakisi na ye nyonso atika eza mwana na ye. Sikoyo basangisa bokoko ya Werason na Patrice na bokoko ya Sacramento atikala mwana na ye yango moni wera aza na succès impossible mpe mwasi na ye aye kocomprendre parce que Bible le dit le diable il a s'asseoir à l'église et va se proclamer Dieu. Nde moni mwasi ya wera aye l'église akomi pasteur. Bit na ye ezali ye atindikaka bato bakokwara na ye atindika bango na life. Alors comment se fait-il? Patrice azali pasteur, wera azali nganga, mwasi ya wera aza pasteur. Et Patrice naki pasteur na ye mitema mabe akotoba lutango batu azotravaille même na pouvoir kokumisa pouvoir parce que un vrai serviteur de Dieu abundaka mpona mabele na ye abundaka mpona peuple na ye. Botala Eli contre Akab. Eli na 1 roi 18 azotia trouble. Un vrai serviteur de Dieu esika azali fo atia trouble te ya kobimalaka atia bato ya kobunda mpe ya kobundisa bato na misala mabe. Ndenge moko emoni lelo proverbe esika nyonso ali atiaka trouble la ville kodénoncer mabe kodénoncer bato mabe kodénoncer bato eve ya Satan. Yango amoni bato nyonso tu oyo balingaka proverbe te bato nyonso baza na kindoki bakosentir proverbe te. Nabela oyo nayebi bandoki nyonso soki okutani na oyo kosola bademo parce que l'esprit supérieur ya nzambe na kati na nga ezotalisa yo. Soki omoni mutu azokokosupporte nga te surtout so aza mwana mwasi ya bilo mibale ou azaka makango ya pasteur ou aza ndoki na classe na école na nzela na communauté na baréunion na église bandoki bakoka kosupporte présence na nga te. La preuve toyebani bango moko bayebi ke baya ndoki bango mpe bayebi ke nga na mutu na nzambe. Alors Patrice azali mosali na Satana. Patrice na akutaka na nzambe te. Soki tembe yebisa ye ayemba nzembo Daniel na Babylone ayemba yango sutu. Mpona nini? Parce que biloko nyonso tu oyo ayembaka oyo azali kotelemela lelo akoma osala yango. Atelemelaki basi alata pantalon mwasi nakoma olata pantalon. Atelemelaki basi ya bamakiyage mwasi nakoma otia bamakiyage. Atelemelaki mwasi basala mabe yaye nakoma osala mabe. Et Patrice a cru qu'on avait le côté de Bossa de Nilesi parce que vous connaissez Bossa à la photo à Angoulou de Nilesi. Par contre, l'aéroport, Patrice a fait ça que passeport en moutouassa normal. De Nilesi à l'équipe, hier moutouassa, mais la famille, il a camé, il a refoulé, il a photo, il a un passeport en tout normal, mais il y a des bossons. Il se voit à la zone là, de Nilesi à Yébi, tout à Yébi. Et Patrice n'a pas à cause à la bateau non. Bon, peut-être ça va prendre telle unité, mais l'Ibo, on a manqué à bête à la message Colombo. Autour de la Londres, autour de partout de la moment à Sara. Et Patrice a tenu à Kinshasa, sauf au bénéficiaire à Beta, attendre un instrument, au PC caché, il faut louer sous l'instrument. Parce qu'il y a 3%, à cause de l'instrument à nous soutenir. Et voilà, avant la bonne Zambé, voilà beaucoup de la Zambé, est censé battre sans voilà. Parce que voilà, avant la bonne Zambé, voilà, avant monter la madame. Et là, les autres avec un coup de la solo. Mais malheureusement, après au coup d'un an, quand on voit ça, la mécanique puissance peut donner une puissance à quand on voit ça pour lancer l'album Flushing d'État. Au moment où les musiciens Wera, on a 60 de l'État quand on voit ça.
mais soki otuni bato vi ya kakol baozango de moto alinakisi loba ya kakol aza te. Alors quand vous voyez ça, c'est nzambe nini asambela puisque tout autour na yo tozomona yo mwa bamusicien ya banganga oyo bali koyambola te. Alors mwasi awera nde bampata mission na ye na kati ya bar wana ezali kozwa baama bato nyonso bakokwana na ye ntango azopesa bino mbongo, ntango azopesa mbongo epai na ye azofrene bino mpe azotindika bino straight away epai ya Satan. Alors oyo eza première partie akoyebisa bino ke diable aza deja na Congo, diable aza na kati église, diable azodirige église parce que tomoni basataniste lokola Patrice bakoma basali na Nzambe kende na baeglise ebele omona bandoki nyonso baola église yango wana tozosenga na bato meme na ntango ya bible yesu atika kosala église te bato baza kosambela na bandako eza malamu so olingi okotana lola ndelo bobima na baeglise dite oyo ya babatima osala église spirituelle botanga na bible bomona ke paul azokoma lettre l'église Éphèse ezali l'église ezali na bandako so bokotala na bandako 2 3 4 5 personnes ekoempêche bayiba bino mbongo mpona sale ekoempêche moto asala bino milimo mabe. Mais par contre so boyi ke proverbe aza na molimo ya nzambe, proverbe aza mosali na nzambe asolo ateyaka bien bokoya na baréunion proverbe azoorganize bokoke mosambela na église ya proverbe. Mais lokola na ville partout na poto basali bakomi ya lokuta, moi je vous conseille ya koluka na bandako bokoma kosala baculte ya bandako. Yesu lo ayaki asalaki église te, Yesu lo ayaki azalaki na église te, bazali koteya de ville en ville. Tala lelo oyo Christ Ambassi bino lelo bolobako biso tobima bakongole bavantier, mais Christ Ambassi mwasi na ye badivorce et mwasi na témoigné nini paster wana aza viola abetaka ye mpe akanga paster na basi mosusu akanga paster na biro azotala bafilme ya porno. Christ Ambassi ya nigérien eza na YouTube otala mwasi nazalaka na Londres awa ake kofundana na polisi ke mobali na ye adekushaka mpe aza très violent abetaka ye nzoto mobima. Sikoyo baoyo balobi balimosambela epai ya Christ nzambe na atalisa bino te. Alors boza bato bisala mabe, boza bato bakangi bino na minyoko ya Satan soki boyoki mbela oyo ya Nzambe te etali bino. Biso toyoli mongongo ya Nzambe yango tozosala bavideo toza contre motu te, tozoluka tosauve bino po tokutana na lola parce que lipe ezali lola mpe ezali awa na 2 Thessaloniciens tobandi na 2 Thessaloniciens te balobi na 5 balobi ne savez-vous pas que je vous disais ces choses-là que j'étais avec vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il a été, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement de celui qui les retient encore et disparaît. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ce qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet ainsi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de ce Dieu. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement par ce qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui ne sont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soit condamné. Nous avons une puissance également. Voilà. Nous avons avec aussi na molimo mabeke no tungisa Saul pour David abeta lindanda yabika. Lelo pe nzambe atini bilimo mabe belé na l'église. Bakabundu alesa, ba frère Patrice, ba ambassadeur bawera ba momoko, ba mama Olani, ba mama Micheline, ba mama Kalanga. Liste za mulai bazada saliba mabenani bato bangembo Espérance Mbakadi Mukuna Pascal Lebo Mutombo bato basimi soloka po ba détruire vie na bino. Alors soki yo kepo na miracle soki yo ko na plaisir vie na yo ebebi vie na yo ebebi vie na yo ebebi po molimo no mosantu makila yo dalaki na Golgote kitali ko ba Congolais o balanda Patrice o balanda wera o balanda mampata bapika obalanda wanesa batinga na tete kuzoba obalanda mamelani makila les jours na bango enfin pas comprendre volonté na eux. Merci.